Ndekonanga Mbote, Ezelinga Wayo JMM, éveilleur de conscience. Na podcast eleki, na lobela kibino likambo ya pensée plus action égale résultat. Donc elakisi que oyo nyonso tout tozwaka, oyo nyonso tout tomonaka ezalaka kaka résultat. Tokoki kobenga yango pe conséquence. Mais avant un résultat, il faut zala nanu na cause moko oye sala qui était résultat wana ekomela yo. Et cause yango ezalaka toujours penser likanisi. Yango wana titre ya lelo ezali ekokomela yo kaka oyo zali kokanisa. Eloko nyonso tout ebandaka kaka na likanisi. Eloko nyonso tout ebandaka kaka na likanisi. Likanisi ezali na pouvoir mingi, eza na pouvoir moko makasi, parce que ata motuka oyo ozomona lelo ebandaki kaka na likanisi. Ata mpepo, avion, ezalaki kaka likanisi ya mutu moko. Munduki pe ezalaki kaka likanisi. Donc, nyonso tu oyo tomonaka ebandaki kaka na likanisi ya mutu moko, lokola yo, lokola ngai. Mutu oyo asalaka avion, azalaka na likanisi ya mpepo. Afandisaki likanisi na ye wana, atelemelaka likanisi na ye wana, akolisaka likanisi yango, ti lelo oyo tokoma na bapepo ebele. Ezalaka kala bapepo ya mike, ezalaka na baelisa. Lelo oyo tokomi komona bapepo oyo, eza na bareacteur, me likanisi ya liboso ezalaka kaka moko, pepo. Mutu oyo azali riche lelo oyo, azalaka na likanisi ya kokoma riche. Asalaka ba action po epesa ye ba résultat ya richesse na ye. Elakisi pe que mutu oyo azali lelo oyo pauvre, azalaki na likanisi, asalaka ba action po lelo oyo azala pauvre. Boko kamwa, boko loba o non, nani yango alingaka kozala pauvre. Mais voilà. Ce que olingaka kozala pauvreté, alors changer makanisi na yo. Parce que elobami pe ekomami que ekokomela yo kaka oyo ozali kokanisa. Donc, ce que ozali na pauvreté, c'est que okanisaka nde mingi pauvreté. Ce que ozali na richesse, c'est que okanisaka pe mingi richesse. Mutu oyo azali condamné azalaka kaka na richesse, ou bien oyo azali condamné azalaka kaka na pauvreté, azali te. Mokili oyo ezali juste. Donc nzambe azali juste. Nyonso tout ezali po na biso nyonso tout. La vie est remplie de l'abondance. Ce que ozwi yango te, c'est que oyo ozali kosala, ezali nde oyo ezopesa yo ba résultat na yo. Ya richesse, to pe ya pauvreté. Ce que otali image oyo na tie na écran sur YouTube, ou bien na vignette na ngai okomona mbuma. Mbuma oyo loni, soki obwakeli yango mai, malembe ekobota misisa. Malembe, soki misisa wana epikami na kati ya mabele, nde nzete wana ekobanda kobima. Ekobanda nano muke, plus mai ezali kokweya, plus ye pe azali kokolisa ba racine na ye, ba misisa, nzete pe ezokoma munene. E soki ekomi munene mingi, nzete wana ekopesa pe bambuma ya sika. Bolandinga, bambuma oyo nzete ekopesa ezali résultat. Likanisi oyo esalaki ke nzete wana epesa bambuma ebele, ezalaki mbuma oyo ya liboso, oyo tobengi graine ou bien noyau. Ndeko nanga, linga o comprendre likambo nazali koloba awa. Biso ba Congolais mingi bakolisa biso ba chrétien. Lokola tozwa makambo yango, donc elakisi mingi na biso batangaka Bible. Je crois que yokutu nde oyebi yango koleka ngai, parce que otangaka yango tous les jours, parce que osalelaka yango peut-être tous les jours, mais ba passage wana pe otangaka yango. Mais mozindo ba passage yango nde ozali ko comprendre yango te. Bon, ezali point de vue nanga.
Yango wana lelo oyo nazolobela ba passage wana pona lelo oyo yo pe ofungwama. Okolisa conscience na yo a partir ya makambo oyo tangaka omonaka kaka forme ya makambo yango. Mais okota na mozindo okoma komona pe profondeur ya likambo ozali kotanga. Soki omoni mbuma ezali na nzete yebaka ke mbuma oyo yo ozolia oyo ekwei na nzete, nzete wana ebandaki na mbuma kaka moko mibale te. Kaka mbuma moko oyo elonamaka ekoli na se ya mabele epesi nzete. Nzete wana soki ekoli epesi yo bambuma ebele. Batu mingi bayebi ba passage oyo tel que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Eloko moto alonaki akozwa pe mbuma na yango. Phrase mosusu elobi boye: on récolte ce que l'on sème. Okozwa kaka oyo lonaki. Mosusu elobi: il faut s'aimer avant de recevoir. Banda nano na kolona po okoka kozwa. Okuki koluka te ozwa sans que olona eloko moko bo. Tobenga yango chance eloko pamba. Mais biso ba Congolais to mesani kaka kosenga po tozwa. Mais yo olingi ozwa et pourtant oloni eloko te. Non, il faut totika bezalili wana. Ezali bezalili ya bana mike. Mwana muke ayebi ke lokola azali nanu mwana muke akozela papa to mama apesa ye eloko ya kolia. Mais mutu oyo asi akoli azali obligé asalela bongo na ye. Parce que bongo oyo toza na yango le cerveau ezali wana po tosalela yango. Kosalela yango elakisi tango tozokanisa tobanda kosala pe ba réflexion pona kozwa ba solution ya makambo oyo toza na yango. Kiti oyo yo na ngai tofandelaka, kiti wana avant ekoma kiti ya libaya ezalaki nanu nzete. Mutu moko azalaki na likanisi ya kozala na kiti. Likanisi ya kozala na kiti azwi nzete apaloli yango akati yango ti ekomaki kiti. Asalaki machite. Ezalaki kaka likanisi oyo azalaki na yango. Azalaki na mwa ide moko boye. Azalaki na vision moko ya kozwa eloko moko pona kofandelaka a partir ya nzete. Donc likanisi na ye epesaki kiti. Kiti ezalaki kaka resultat ya likanisi na ye. Soki mutu wana azalaka na likanisi ya kiti te, mbelelelo oyo yo na ngai tozali na bakiti te. Nayebisa bino ke pensée plus action epesi résultat. Na exemple ya kiti, pensée ezali likanisi ya kiti. Action ezali tango akolisi likanisi na ye epesaki ye sentiment moko ya bien parce que amilobaki ke soki nasali kiti nakobanda kofanda, nakobanda kozwa esika ya kopema. Sentiment wana ya bien epesi ye courage ya kosala action ya kozwa mbeli to eloko mosusu ti asalaki kiti. Kiti ezali résultat. Pensée plus action égale résultat. Donc kiti ezali na niveau moko na avion, na niveau moko na mutuka. Eutaki na likanisi, pensée, action esalamaki epesaki résultat oyo tomoni lelo oyo. Napesi exemple ebele oyo ezali na libanda na yo na ngai. Sikoyo tozonga epai na biso ba Congolais. Tozali na makanisi moko, tolingi tozela mutu moko boye asalela biso eloko moko boye. Et pourtant soki mutu mosusu asali eloko, mutu yango asali yango a partir ya likanisi na ye. Yo na ngai toyebi ete ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Yo olingi moninga asalela yo eloko. Mais yo likanisi na yo ezalaki nini? Yo oseme nini pona yo moko? Tango opesi moninga asalela yo ezali lokola ozwi makanisi na yo opesi yango na mutu mosusu. Mutu wana azwi likanisi wana ekomi ya ye. Tango ekomi ya ye elakisi ke ye nde mutu akosala nini? Ye nde mutu akorekolte ekokomela yo kaka oyo ozali kokanisa. Tango yo ozokanisa ke ozali pauvre, ozali komilela pona nini kaka ngai
pona nini makambo eyelaka kaka ngai ezali makanisi wana elata yo na nzoto lokolo okanisaka kaka ki pauvreté okozalaka pe kaka pauvre parce que ntango ozali kokanisa ozosala action moko te pour changer ki pauvreté na yo ekoma na richesse okotikalaka kaka pauvre mutu mosusu akoloba ete me ngai nakanisaka te ke nazala pauvre et voilà soki okanisaka te ke okozalaka pauvre me ozali kaka pauvre elakisi ke oza na makanisi na kati na yo oyo yo oyebi te makanisi oyo ekanisaka kaka ki pauvreté yango wana ozotikala kaka pauvre yo ozokanisa yango ke ezali kindoki ozokanisa yango ke ezali mutu moko aloki ngai ozokanisa ke tata mwasi na biso mutu azali motema mabe non ezali makanisi oyo eza na kati na yo ce que l'homme aura semé il le moissonnera aussi ezali tata mwasi te ezali noko te ezali nde yo moko yo mutu ozosalela likanisi yango liloba yango ezali na kati na nzoto na yo parce que liloba oyo yoki mingi liloba oyo yokaka mokolo nyonso tu liloba oyo balobelaka yo mikolo nyonso tu ekolata nzoto na yo ekomi ya yo liloba elati nzoto bobosanaka te ke cerveau na biso ezwaka makanisi ya libanda ntango ezwi likanisi ya libanda eyo mpe ondimi yango eke lisusu likanisi yango ezozonga ekomi lokola tolobaka na français une pensée récurrente likanisi yango ekomi ya yo elakisi liloba elati nzoto liloba pona nini parce que liloba ezali action par rapport ya pensée par rapport ya likanisi liloba ezali action avant loba eloko okokanisa yango makanisi nde mutu ezali eloko ya liboso avant action esalema okanisi nde olobi okanisi nde osali koloba ezali action kosala ezali action sikoyo tango kosala okozwa résultat tango koloba okozwa résultat réponse ya moninga na yo ezali résultat ya eloko oyo yo olobaki soki olie otondi ezali résultat ya eloko osalaki action eutaki na likanisi ya nzala osali action olie nsima nde otondi nazoloba yango na niveau ya se po tokende na mozindo to comprendre ke biso nde tozalaka ba acteur ya makambo oyo ekomelaka biso ekokomela yo kaka oyo ozali kokanisa ce que l'homme aura semé il le moissonnera aussi okozwaka eloko te soki oseme te il faut s'aimer avant de recevoir donc tika kolela pona nini ela kaka ngai pona nini makambo ya boye kaka ngai te makambo yaka yango moko te yo nde mutu ozobenga yango ezali ba résultat ya makambo na yo ezali ba résultat ya comportement na yo ezali ba résultat ya attitude na yo ezali ba résultat ya habitude na yo changer habitude na yo okozwa pe ba résultat misusu changer comportement na yo okozwa pe ba résultat misusu changer makanisi na yo okozwa pe ba résultat misusu makanisi misusu tozalaka na yango toyebaka te ke tozalaki na yango soki okoli na ndako oyo tongo pokwa ozalaki koyoka ike yo oyebaka te ke mbongo eza pasi oyebaka te ke mbongo ezalaka pasi elakisi nini ozali kokola na likanisi ke mbongo ezalaka pasi milelo oyo likanisi yango ekoma ya yo donc oyebi ke mbongo ezalaka pasi siko oyebisanga nano soki yo oyebi ke mbongo ezalaka pasi est-ce que mbongo ekoya epai na yo parce que na se ya mbongo ezalaka pasi elakisi nini elakisi bozangi la pauvreté tango ozoloba ke mbongo ezali pasi elakisi ke ozali na bozangi tango ozali na bozangi ondimi ke ozali na bozangi elakisi likanisi na yo ya kati na subconscient na yo likanisi na yo ezali bozangi ekokomela yo kaka oyo ozali kokanisa tango yo okokanisa ke ozanga est-ce que okozwa ndeko nanga okozwaka pe te okozangaka kaka libela na libela tina suka
Donc il faut liboso comprendre que makanisi na yo nde mutu esalaka ke oyo ezokomela yo ekomela yo. Tika koluka ndoki, tika koluka bato misusu, tika ko victimiser les autres. Banda na yo moko nano, yo osalaka nini po makambu oyo ekomelaka yo toujours. Lamuka ndeko, tika ba comportement na yo oyo esalaka ete okoma kozwa biloko oyo olingaka kozwa te. Parce que yo lobi ke nalingaka kozwa yango te, mais ozali kaka kozwa yango. Ezali pona nini? Elakisi ke ozokanisa biloko oyo ozoyeba te kozokanisa. Ozali na ba pensée inconsciente, ba pensée moko oyo yo moko kuto ozali même pas conscient que ozali kokanisa yango. Parce que nazongi lisusu ekokomela yo kaka oyo ozali kokanisa. Oyo ozali kokanisa na kati na yo, consciemment ou inconsciemment, ekopesa résultat na yango. Likanisi ezali lokola mbuma. Tango ozali kokanisa yango mikolo nyonso tu, ezali lokola ozobwakela mbuma wana mai. Tango obwakeli mbuma mai, mbuma wana suka ekobota misisa. E misisa na yango ekomonisa malobi na nzete oyo ekobima. Et plus ozobwakela yango kaka mai, elakisi plus ozali kokanisa kaka yango. Nzete wana ekokola, ekomi munene epuis epesi pe bambuma misusu. Yo en tant que maman, yo en tant que papa, soki okanisaka kaka pauvreté, oboti bana na yo kaka na pauvreté, okopesa bango pe kaka pauvreté. Kozela te ke na libanda na yo pauvreté longwa to échanger. Non, il faut changer na kati na yo, po libanda na yo pe échanger. Mbume botaka pe ekolaka na kati. Ne cherche pas à changer l'autre, change-toi tout d'abord. Mi changer nanu avant changer batu misusu. Changer makanisi na yo, changer ba action na yo, changer ba habitude na yo, changer ba comportement na yo, ba résultat na yo pe eko changer. Nazui lisusu passage mosusu, oyo ba chrétien ebele ba yebi. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. O nazali ko banga yango nde ekomelinga. Phrase wana mutu nyonso ayebi yango, me botalaka kaka forme na yango te. Kende na mozino na yango, luka fond ya phrase wana po bo comprendre. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Oyo nazali ko banga yango nde ekomelinga. Tango ozali ko banga elakisi nini? Tango ozali na bobangi, ozali kokanisa eloko oyo ozali ko banga. Tango ozali na bobangi, ozali kokolisa likanisi wana ya bobangi. Eloko ozali ko banga eloko moko, eloko yango nde ezali likanisi oyo ozali ko banga, elakisi ozali ko seme, ozali ko lona nde bobangi. Tango ozali ko lona bobangi, eloko oyo ozali ko banga, yango nde mutu kokomela yo. Donc changer façon ya kokanisa po lobi eloko mosusu ekomela yo et non oyo yo olingi te ekomela yo. Na poso koya tokokoba toujours na thème oyo ekokomela yo kaka oyo ozali kokanisa, parce que thème oyo ezali na mozindo makasi, et puis thème oyo ezali ko concerner batu mingi, surtout biso batu moindo. Soki makambo na uti koloba esepelisi yo, okoki kokoma abonné, ofini na bouton na se s'abonner, ofini pe na ngonga wana oyo ezali na se po ete soki natie eloko ya sika na chaîne oyo okoma kozwa yango pe oyoka yango. Na kosenga na yo pe lisusu soki osepeli opartage video oyo na bandeko misusu po biso nyonso tokoka kokola elongo na ntina ete toyeba oyo tozali. Tokoma kosala makambo oyo biso moko tolingi tosala et non tozalaka kaka ba victime. Soki tolongwe ba victime, tokokoma ko décider sur sort na biso. Tolamuka ndeko tango ekoki. Merci na écoute na yo. Tomonani na poso ekoya.